yango bozomona même Ken Piana na Congo aza ya kolauka po yoki ke balobi akoya 4 mois avant na concert ya le grand Mopao bako meme so poto na kanisa Ken Piana bomoni kaka moi parti émission salaki pona le grand Mopao mutu nyozo a sentir ke oyo asazui liboma pona message ya pamba ba pesiye na le grand Mopao. Tant bien de tozaka ke pa no Ken Piana to beta no masolo to mona ki net bouger to ki ke na concert ya Koffi Olomide ya 2021 oyo beta na ko arena je sais pas c'est ouais toki ke Ken Piana yo posa na liste ba chroniqueur o ba okende o mona te ke ne lokwa ne ko bouger fallait ça fallait mabete o ba tuno so ba bi ke Ken Piana a défendre fallait pour pas. Merci beaucoup Jolicia moni biso lelo toza bato ba pesa biso ka ba identité mais ngana nga net répondre à tout le monde mais Koffi Olomide par rapport ya demande ya bato bazana poto ba bise sala bien soki Ken aye lisusu na concert na yo po comme ayaki na oa fali azamwa na yo et ça la bien soki Ken aye Koffi déjà zwelinga hotel Koffi déjà futim séjour nanga nyoso en tout cas bato bo ka bossa la polémique botia ki songi na kende poto te ndenge Koffi penal mais Koffi e moko grand Mopao mutana mbongo ebele ebisinga Ken Piana il faut ya 4 mois avant jour à concert. Dans 4 mois, on a déjà hôtel, bilamba, on a bando changer chaque jour. En tout cas, mon konzi mutaleki on a mbongo azate na Congo. Omoni na ba musicien nyoso mutaleki Koffi na mbongo ate. Mutaleki Koffi Olomide na ba rumba na mboko azate. Mutaleki Koffi Olomide na ba fanatique. Zela mutaleki Koffi Olomide na ba fanatique na mboko azate. Mutaleki Koffi Olomide na barumba ya lengi na mboko depuis Congo ebanda azate. Na ebisio Koffi Olomide tala Koffi andimi pena ko pesanga hotel. Na 4 mois na okumise kaka pona pesio hotel a memio 4 mois. Et ça le mana noté et ana musicien moko te apesa journaliste hotel pendant 4 mois pe bazweli na valise ya bilamba basengi na bataille. Que aroba de la te faut chaque jour ba monake aosha mama Koffi te Grâce Mbisi la sexy azongeli mikolo yo kotia biloko ya Mopao ye moko na kata voiture achenze Mopao azako yemba asukisi wana te abwaki Mopao na 4x4 bazako dame bazako déjeuner moi muke soki pe bazako dîner na yebiti mais grâce Mbisi pourquoi azobwaka biloko ya Mopao na yebiki bazalaka bien na Mopao na yebiki bazali bien na le grand Mopao bolimbisanga le grand Mopao pour Mopao bakoma ebele o ya réserve mais le grand Mopao pourquoi grâce Mbisi aye moto boye pona ye mais bien sûr parce que azobeta na février 2021 concert du siècle de l'année mais du siècle yango wana grâce Mbisi alobi te soki na landi ndengi na kitisaki muke kotika biloko ya le grand Mopao pona monaki basalaki na Karine Mokonzi na ndenge bakangami na Karine Mokonzi na koya ko rater concert du siècle yango wana grâce Mbisi abandi kokangama déjà na le grand Mopao pambati grâce Mbisi zoba aza te kizengi aza kizengi te mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko foko yebaki grâce Mbisi en tout cas tango akutanaki na le grand Mopao
ntango azongaki poto Grace Mbisi azalaki nesengo makasi amonaki ke non ye en tout cas aza au top bamusicien balingi ye makasi wana le grand Mopao azalaki toujours na Karine te mais ntango Karine aye koreconcilie na le grand Mopao pe le grand Mopao asali makambo ebele na Karine Mokonzi en tout cas etouchaki Grace Mbisi et dérangeaki Grace Mbisi makasi mais lokola Grace Mbisi ayebaki ke le grand Mopao azakaka le grand Mopao alobi te tika navanda kaka calme bien sûr bokanisi ke avandaki calme po le grand Mopao asalai mabe moko te non pas Grace Mbisi eza bongo te ntango alobaka pona fere asali ye mabe moko te akokozala ne lobi malamu kaka mbala moko achange Grace Mbisi aza bongo mais ayebike na le grand Mopao songe ya mbeli babetaka likofi te ndenge na lobi Grace Mbisi azalaka zoba te alors kote kuna azalaki na raison asala matanga na ye alelaka ye moko na chambre ndenge amoni le grand Mopao na Karine Mokonzi bango bakangami bandoi pe basali makambo ebele pe babimisi même chanson babeti ensemble featuring en tout cas azalaki abati alobaki le grand Mopao kende kaka bisiko ke esala eloko te na tikala mais aye ko comprendre ke soki nazolela kaka na chambre nka moko naza kolela nakolela oleli nani masuwa na yo nani libongo na yo yango Grace Mbisi alobi te ngai tika na bota mapapu yango bozomona Grace Mbisi abandi deja kobeta deja nzembo le grand Mopao nzoto ya ngai Grace ya le grand Mopao donc aza kobina nzembo wana aza kokarese nzoto na ye moko nyonso wana flatterie po na concert du siècle oyo eza koya na salle ya 41 soki 42 000 places soki pe 45 000 places yango Grace Mbisi alobi te nga place na nga fo ezala place d'honneur na kozala côté ya ba fanatique te na kozala pe côté VIP te mais na kozala penza paya ba bureau ba proche na kati kuna bisika tous les grands Mopao kokota nga pe nazala na kati yango aye po bawelela place wana na yebite soki na nani po na yebite soki bakowelango na nani mwa pe na tia kombo ezate me ye ayebi soki azowelango na nani yango Grace Mbisi aye kwatulu asukisi wana te me bozela mikolo koya bokomona biloko mususu surtout lokola asalisi nzoto kote kuna en tout cas présence na et comme changer po kilote oya lataki en tout cas résultat ya dendo oya bakisaki eza komona na net original en tout cas kote kuna félicitations akomopesa image ya kitoko akomopesa image ya beauté vraiment mobali na ye wana ya le grand pétrolier soki nani soki pe ya nini na yebite soka zalaka wapi soki mobali inconnu ou bien kaka ye moko aza komiteka makitoko en tout cas na yebite mais loko na yebike Grace Mbisi mikolo yo azokotsa mbongo ebele azokotsa penza na ndenge ya kitoko yango pe beauté ezali kobendana toujours grâce ya nani oyo azali mopila na ye Karine Mokonzi ye asungi ye mingi yango wana nakanisa Grace Mbisi alingi sikoyo azwa mapapu ye moko ndenga zalaki liboso parce que boyebike komata na modèle komi na lobi yango mbala mingi ezali grâce ya Nzambe pe grâce ya Karine Mokonzi sima ya ye moko pe Grace Mbisi ayebi yango sikoyo nakanisa alingi azonga ndenga zalaki liboso abanda kovole abanda kopumbwa na force ya ye moko foko yebake Grace Mbisi ndenga za wana tangu akomaîtriser tango akomaîtriser ba fan na ye tango akomaîtriser succès na ye sikoyo akoki kobanda kotombwama ye moko sans force ya Karine sikoyo ndenge azala ne bandeli yango Grace Mbisi ayebike lokola na komi na position moko ya mwa makasi
grâce ya nkolo amatisinga, grâce ya Karine Mokonzi amatisinga, pe grâce nanga moko na mati, sikoyo niveau oyo grâce mbisi azanango na minute oyo. En tout cas, soki asali makasi ye moko akozala sikoyo na niveau oyo azalaki nango liboso ya komata ye moko. Komata avec Karine ou bien sa Karine akomata. Yango aza conscient na makambo wana, yango aboyi ko négliger les grands mopao, aboyi ko tia fier pona les grands mopao. Alobi soki na bombe pona les grands mopao ekozala likambo po concert oyo ya les grands mopao oyo ya kobeta le 21 février ekomatisa bato ebele, ekomatisa kaka lokumu ya Congo te, ekomatisa lisusu puissance ya les grands mopao te, mais ekomatisa succès ya ba combattant, ekobimisa ba kombo ya ba combattant ya sika, ekobimisa succès ya ba chroniqueuse, ekobimisa succès, ekomatisa succès ya ba chroniqueuse, pe ekobimisa misusu ya sika, ekomatisa pe ba chroniqueur na ba journaliste mususu. Yango bozomona même Keni Piana na Congo aza ya kolauka po yoki ke balobi akoya 4 mois avant na concert ya le grand mopao bako meme soso poto na kanisa Keni Piana bomoni kaka mwa parti émission asalaki pona le grand mopao mutu nyozo sentir ke oyo asazwi liboma pona message ya pamba bapesi ye na le grand mopao. Tant bien de tozaka ke pa no Ken Piana to beta no masolo to mona ki net bouger to ki ke na concert ya Koffi Olomide ya 2021 oyo beta na ko arena, je sais pas c'est ouais. Toki ke Ken Piana yo poza na liste ya ba chroniqueur o ba okende. O mona te ke ne lokwa ne ko bouger fallait ça fallait mabete. O ba tunoso ba bi ke Ken Piana a défendre fallait pour pas. Merci beaucoup Jolicia. Moni biso lelo toza bato ba pesa biso ba identité. Mais ngana nga naître pour na tout le monde. Mais Koffi Olomide par rapport ya demande ya bato bazana poto, ba bise sala bien soki Ken aye lisusu na concert na yo po comme ayaki na oa fali azamwa na yo et sala bien soki Ken aye. Koffi déjà zwelinga hotel. Koffi déjà futim séjour na nga nyoso. En tout cas bato bolo ka bosa la polémique botia ki songi na kende poto te ndenge Koffi penal. Mais Koffi e moko grand mopao mutana mbongo ebele. Ebisinga Ken Piana il faut ya 4 mois avant jour à concert. Dans 4 mois on a déjà hôtel bilamba on a bando changer chaque jour. En tout cas mopao mokonzi mutaleki na mbongo azate na Congo. Omoni na ba musicien nyoso mutaleki Koffi na mbongo ate. Mutaleki Koffi Olomide na ba rumba na mboko azate. Mutaleki Koffi Olomide na ba fanatique. Zela mutaleki Koffi Olomide na ba fanatique na mboko azate. Mutaleki Koffi Olomide na ba rumba ya lengi na mboko depuis Congo ebanda azate. Na bisio Koffi Olomide tala Koffi andimi pena ko pesanga hotel na 4 mois na okumise kaka pona pesio hotel a memio 4 mois et ça le mana noté et ana musicien mon côté apesa journaliste hotel pendant 4 mois pe bazeli na valise ya bilamba basengi na bataille que akobandela te fo chaque jour ba mona ke aosha mama Koffi te yango concert wana grâce mbisa lobi jamais na koki ko rater place d'honneur po concert ako rater na été akoko somba ticket na akoti soki balingi azala bisika ya ba VIP akozala soki balingi azala bisika ba fan normal akozala mais grâce mbisi azana besoin ya place d'honneur donc pembeni fara na le grand mopao pembeni na ba danseuse pembeni na batu nyonso ba délégation oyo ko uta Congo na oyo ko ya donc alingi basala makambo 10 fois koleka oyo ezaki na concert ya fali yango grâce mbisi place wana abandi ko bundelango auto sala sima asali biloko pe abendi beauté na kanisa aza na technique obiso to yebite mais aza ko préparer pona yango bomoni ke grâce mbisi akangami na dossier ya le grand mopao parce que eza penza très trop
très important na batu nyonso moto tu azako préparé même ndenge na lobi ba combattant bazako welela déjà poste nani akozala leader ya manifestation ya contre concert wana donc ndenge bazawana ba yebi déjà batutu ba yebi na bosani pete ba politicien na yebi te soki turo bakoya to bakoya te bakobanga maladi wana me bobanga te soki bokoya bokoki pe kaka koya ndenge ezalaki ngai nazaka kawa mpona kotala oyo ekoleka pe oyo nakoyoka pe naloba soko okebi te nkape nakoki kozala na concert bonga na kozala wapi na place d'honneur non nga na kozala kaka kote barobo bazalaka kote kaka barobo bazalaka nde na kozala nasala pe mosala na nga namona yango na miso mpo na zonga naya koloba biloko nakomona pe oyo nakoyoka nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zawana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.